Congolais alingi nini? Lungwa kuna muluba wana azui victoire, aibi victoire. Aibi victoire ya nani? Est-ce que Félix azalaki mutu ape perde nde tokangi kaibi opposition pouvoir te? Po balembisa muzee lokola boyaki kozwa nyongo ya FMI, aboyaki nyongo ya Banque mondiale, aboyaki makambo tu wana. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba français ba nyongi biso na carburant. Est-ce que Fayulu peut dire ce qu'il dit? Peut-il continuer à le dire? Maintenant, nalingi to solo likambo ya 15 millions de dollars. Okati mokomi na jalelo, oyebi jalelo te. Eza monoko mboka village na biso. Oyebi ata sens na ngote. Ezalaki nzembo baza koyembela bakonzi bankumu. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango ya agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo ozala nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Tolingi to solo la, to répondre pe en même temps, na makamu mususu za ko circuler. To répondre na biloko tozo mona oyo za ko yokisa Congo pasi. Titre ya lelo ya émission na biso ezali Congolais alingi nini. Même des gens à l'extérieur baza komi tuna si ce peuple veut quoi au juste. Tango tozalaki na Kondo Maréchal Mobutu, ces Congolais ici bazalaki koloba Mobutu mokako soa. C'est Selombe. Ba yembela ye. Ba kumisa ye. Na mukolo makambo bebaki ba bosanaka que Mobutu oyo asalaka palais du peuple, asalaka stade de martyrs, asalaka pont Maréchal, asalaka Daipen, asalaka honneur ebele, asalaka. Donc les Congolais oublient facilement bolamu kaka tango mabe komaka mbala moko abosana. Est-ce que nazo dédouaner Mobutu te? Yebe Mobutu abosana ki que tango ya zolia bien azolata bien bana na yeba za ko sala vie ya bien na ba ministre abosana ki que pembeni il y avait un peuple où il y a personne qui combat ya Zaïrois. Mobutu azalaki mutu mabe te, mais Mobutu akotaki na mabe ebele eye ko compliquer ye vie. Tango akomi mokonzi azalaki na biloko ya bokoko, azalaki ko respecter le léopard qui est le totem de l'Afrique.
aye kokota na makambo ebele boyebaki etindaki ye abosa na population bato batelemaki bato bagangaki erreur ya Mobutu tango population za ko réclamer il ne fallait pas tuer bango to pembeni. Laurent Désiré Kabila aye à côté. La même population commence à chanter. Musée, Dieu à musée, tant à sali marché de la liberté, à sali avenue triomphale, à bandiko futa policier mbongo, et l'équipe à civil na cité, à sali service national, Wana a créé ligne aérienne congolaise, bazali koyembela ye, bazako betela ye maboko. Musée sikoyo, asalaki mabete lokola Mobutu mais amizwaki problème na ba Rwandais oyo bayaki na ye azu problème na États-Unis oyo accompagnaki ye azu problème na Belgique na France problème ango ezalaki nini alingaki azala sous contrôle na bango te alingaki Congo ezala na liberté kimpwanze kota mbala moko bitumbe koteli ye po balembisa musée lokola boyaki kozwa nyongo ya FMI aboyaki nyongo ya Banque mondiale aboyaki makambo tu wana. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba français ba nyongi biso na carburant parce que carburant za kotambwisa mituka transport ekomaki très difficile na mboka oyo. Congolais amonaki eloko France asalaki te na Belgique. Congolais aye komona kaka crise oyo ekotaki. Congolais alingaka te ke ayeba cause za nini, yaza komona kaka conséquence. Babwekelaki musée Laurent Mokongo awa na Kinshasa. Tango akufi population ebandi kolela lisusu tala ndenge biso tozalaka. Eloko nini toye tolingi tozoyeba te. Musée akei Joseph Akoti mbangu tozi tante ya koloba no tokumisaka bakonzi mbangu totikana ntotala Joseph Akoti dollar ezaki likola kitisi ti 18 mbala moko tobandi ko évoluer mbangu ya biso bakongole tobandi ko yembela ye le raïs président ba jeune babandi ko finga papa Tshisekedi na mboka oyo tokei na ye crise bandi tobandi bitumba na ye pe yebisi armée oyo sakani beta ye ti bato bakufi ebele Congolais bandi alongwa azamwana mboka te Congolais mutu alobi yango sikoyo baye kosala groupe ya ba 7 leaders wana nalingi bo réfléchir objectif ezalaki nini Kabila akende nde objectif mais sikoyo Kabila eko kende mena nzela ya Félix Congolais atelemi lisusu ayibi victoire mais awa Kabila kei eza victoire te to eza victoire eza na bénéfice ya population to te Congolais bandi problème alungwa kuna muluba wana azui victoire ayibi victoire ya nani? Est-ce que Félix azalaki mutu ape perde nde togangi kayibi opposition pouvoir te? Il faut réfléchir. Nani amemi bato na problème wana? Eza président Fayulu Martin Madidi. Vérité des urnes. Abandi ko finga pe moninga. Oyo bazako semble ne place moko. Oh marionnette, effet placebo, il n'est rien, il est ceci. Tozonga na sima poto mesana ko bosana.
totala toyeba nani oyo azalaki vraiment mokonzi avant élection Salem. Tolanda ba image oyo. Bomoni presse ezalaki Fayoul. Non élection bandité. Bomoni presse ezalaki. Mais Boni Moutouaboye, vous pouvez croire qu'il allait gagner. Parce que lui-même savait que le chef c'est celui-ci, Ayebag. Maintenant tout l'ongola awa peut-être bokolo batolobi kaka ezali awa. To landa image oyo ya Belgique talandenge bayambaki Joseph Kabila nandenge bayambi Tshisekedi respect oyo bapesi na bato mibale oyo. Est-ce que koki kolakisa te que vraiment mutu alingaki remplacer Kabila ezaka ka oyo bozomona na image tolekisi image oyo bolanda siko mutu ango bazoloba que ayibaki victoire tolanda tala image bien eza photo tala ndenge batu minene oyo baodirige monde bazali autour ya président Félix Tshisekedi. Soki vraiment nzambe aponaki ete tala ndenge bazo admire mwana moto tala ndenge bazali zinga na ye bandeko na ngai. Est-ce que Fayoul peut dire ce qu'il dit? Peut-il continuer à le dire? Non, tous à la sérieux. Nakota na dossier moko boye bayango. Tango président à quelle Belgique? Je vais répondre à un type comme ça, je ne sais pas comment on les a soigné qu'à ce que nene. Tu vois que ça l'émission a élaboré après. Là où il dit que Kabila a yebisi Félix a signé accord militaire. Monsieur, vous mentez qui? Biso to sala émission. Je crois le 11 septembre. Et si quand on ganga chaque jour que le président de la République a signé un accord militaire avec les Belges, tu peux ça qui n'a pas raison. Maintenant, yo, aux émissions le 20, au lobby, tu sonaki bateau moko boye. Aucune précision, monsieur. Tu sonaki bateau moko boye, na présidence, bah yebisi biso tala kaka. La ngage même est flou. Parce que tu mens aux gens qui précision. Au lobby, non, ngoyimuke nazaki na aéroport, bazongi se na Kabila. Mais totali na manifeste. Est-ce que Kombo ya mukene zalaki pour voyager na yo? Donc, bozanga lukuta moko ya se makasi. Quand le président arrive là-bas, il n'a pas parlé, il y a accord militaire de sa bouche. Pas du tout. On a dit, la Belgique m'a invité pour qu'on puisse normaliser nos rapports. Belgique a dit tozonga bokala. Et il dit la Belgique c'est ma deuxième patrie. Monsieur Goussouanika, tu as un mensonge primaire. Bon, mais biso toyeba ba Belgique déjà très bien. Bazoua ba pesa interview na Pumba. Boyebi dessin animé à Pumba, hein, le roi lion, tout ça. RTBF est interviewé hier. Belgique a préparé King avec la Mouka. Basta la sabotage est arrivé à Fachi, mais béton à béton va échouer. Bota la Belgique, Oyo Bazako Luka légitimité dans la commune de Makala, il est assez approuvé et Belén Akishasi n'a plus approuvé ici. Bota la image de la Belgique.
bande kona ngai bomoni image ya Belgique bomonaki nombre ya ba oyo balingaki batelemisa mouvement baattaquer Faci tozala na soni te. C'est le chef de l'État. Maintenant nalingi tosolo likambo ya 15 millions de dollars batu baza koluka président de la République aloba soki nini na likambo ya 15 millions. Le président a dit ceci: je sais ça problème moko ya ba rétro commission. Il continue, il dit ce sont des pratiques. Il y a République oyo elekaki, il y a pouvoir elekaki plutôt, qu'on ne peut pas finir tout de suite. Molo molo tokosil sango. Côté wana bokete vous, même la presse. Il dit je connais que Eza Makambo ya rétro commission, bino bokomo bimisango que il est en train de reconnaître que Eza Kanyaka. Vous êtes des malhonnêtes. Il dit à ces deux blancs-là qu'il a été informé à dossier quand il était déjà à l'extérieur, au Japon. Quand il est venu, il a écouté l'inspecteur général des finances. Et le dossier est entre les mains de la justice, on a éclairé. Il garde la confiance en Kamere. Oyo a soutenu qui est dans le moment à Pachi. Jusque-là, il n'est pas établi que Kamere Moutazi est 15 millions. Les journalistes sont en train d'établir sur la lettre Oyo Kamere Komela qui rend banque pour que va déverser Mbongwara na compte ya la pétrolier. Ce n'était pas que la retiraki en haut. Jusque-là, personne ne prouve. Jusqu'à ce jour, il y a que Kamere a joué Mbongo. Allez en go. Nous t'en prouvons ça. Tous la PGR. Nous avons vu dossier wana. Il y a la réponse que selon l'enquête na yé, nous t'en savons mbongo yeyo. Et comme le dossier à la Mouka, et comme le dossier à supposé opposition, ou opposition songolo, yé moko président Fayoulou, azoroba, bazaba corrompu, bazaba nommé, mais azana nakati mbongo azozwa ti awa bazofuta azozwa. Batu na ba longwete na parlement bazaka ka bazako kozwa ba bazana ba gouvernement provincial bazali kaka. Donc corruption ya zolela izaka ya likambu na ye mais a généraliser si mabosa ne ka généraliser kiango. Écoutez, ngana li proposer sikoboy ngana lingi ke bato opposition bo sala meeting bo senga na candidat malheureux Fayulu a expliqué likambo expliquer qui na poto na lingi na tiela bino a éclaircir ango na population a senga PPGR a landela dossier oyo bolanda a na poto likambo zala ki koloba bongo tozongasi. Vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant... Olandi Martin Fayulu à lobby, Mozitou a s'enrichissaki illicitement. C'est-à-dire à détourner Kimbongo à l'État. Yewan a lobby yemoko. A lobby balandi yete poison na kati ya boko. Je sais que zaki opposant de bakangiye. Maintenant que Mozitou a pouvoir te. Na lingi Martin Fayulu a sala meeting a expliqué batu oyo auti koloba aloba ki na poto. Atele matele makambo 15 millions za ya sika. Abadana nona oya kala ya Mozitou tout le monde que réellement lingaka mboka oyo. Ceux qui sont capables de faire un côté, qu'ils se taisent, qu'ils ne parlent plus de ça, ça ne servira à rien. Na lingina surprendre bino les sous. Les gens ont laïté. Na lingi bolanda porte-parole, il y a président Félix
Tango azalaki nanu kan président de la République te. Tango akendeki ko présenter na nation projet de société ya ye na Hôtel Béatrice. Tango asilisaki porte-parole na ye ayaki ko expliquer biso apesaki biso makasi o etindaki biso vraiment tous de la sima ya Félix. Porte-parole ya lobaki que en tout cas mutu qu'il faut yeyo. Tolanda porte-parole. Félix Tshisekedi a présenté son programme. Nous en sommes très contents. Un programme sur 10 ans avec des chiffres, avec des objectifs précis, avec une vision claire pour le pays. Et nous sommes très flattés. Bandeko nanga bauti kolanda porte-parole na ye a période wana lobby programme moko. Tango lobaki na baki oui. Na doutaki d'abord na bi koyeba mutango porte-parole oyo na koyebela ye na passé. Est-ce qu'il peut dire la vérité? Au moins 2 jours à l'obaki vérité yango wana. Lelo ba saute mouton ezo salema ba boka Cécilie ba sayo ba nini bisika ba lambo ezalaki baza ko couvrir baza na secteur amai bazo travailler électricité bazo travailler bande konangai tolo ba te na répondre na moto pe alobaki o kaje mokomi na jalelo oyebi jalelo te eza monoko mboka village na biso oyebi ata sens na ngote ezalaki nzembo baza koyembela bakonzi bankumu balopwe jalelo tobandila ngare mulopwe tozali koyemba wana bankumu me baye ko changer ngo mulopwe mobutu bakomisa mobutu mulopwe pa na biso ezali nzambe biloko wana ekutaki cher na président Mobutu soki tolobi vérité bobengi yango jalelo bomesana YouTube oyo ya kufingaka pamba bomesana YouTube ya lukuta tous les jours. Moi je dis ce qui est vrai. Quand je critique les méfaits oyo basalaka na côté à pouvoir ya président Félix makambo elekaki na ba IDPS makambo ba corruption bobeti maboko soki na expliquer ba prouesse ya chef de l'État comme au sala jalelo. Non, cette mentalité doit prendre fin. Le monde nous regarde. Bopeteli solo entre bino moko. Zamba pambola bino. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae sango ya agence de prête, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo ozala nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.